Pasteur Moïse Mbiye nga mama ya mwana mama Eliane na yebisi oboyi o nyuso sali na nzoto ya mwana na ngai o nyuso sali na nzoto ya mwana na ngai ngapo na mwana na nga Pasteur Moïse Mbiye okoboma ngai. Peut-être ceux qui ont nous avons les audios. Parce que non, bah comme même masco le lenge genre que biso to kende la ki bango biso ne to ke ko bonde la bango. Ils ont même employé un mot genre biso to ça il a bango chantage. Chantage ani. Ce boye ba ke l'autre. Pourquoi vous étiez venu nous chercher? Pasteur Mbiye a abusé sexuellement na mwana nangai. Avant même mwana nanga ko 18 ans, Pasteur Mbiye a bimaki déjà na mwana nangai. Voilà to binga déjà eza viol. Oya. À vous, continuez. À part wana a provoqué avortement sous effet de la drogue. Na abima. Pour la sécurité na propre, abima nano. Abima na kati anda ko wala bayaki ou bien kila na mboka. Abima libanda ya mboka nano. OK. Et puis à ça la vidéo moko alobaki te makambo yo bonso bato bako loba eza lokuta. C'est là de tout monde et tata. Makambo mwana zoloba yo ngito bango za lokuta. L'invitation ya muninga na ye nde aye kokoya na makambo ya église de réveil ya soi-disant pasteur aye kobebisa avenir ya mwana na biso soki toye lelo awa parce que ba image pasteur a balancé na nini na réseaux sociaux ezalaki kaka ye moko muto azalaki nango aye ko balancer a gâcher avenir ya mwana biso. Mwana biso aza nanu étudiante. Ka oyo intéressé nga pana bino bato bolandaka Molière. Bino bato botalaka chaîne ya babola. To kamata to informer bino ezali na cadre musala na ngai. Oui, il y a député pendant vacances nanga parlementaire natala bisika nini oyo ekiopela moto to epeli moto wana dans la mesure du possible to me calmer ango donc on peut ça ba conseil et surtout moni que injustice et l'équipe de part et d'autres on attendra bien sûr à l'occasion le deux son de cloche wana toyeba eloko nini eza ko se passer na problème ya Eliane. Papa bonsoir. Bonsoir. Na ko sepela so simi micro nengo yo. Oui, papa occupe ça kombo na yo. Papa Bafeno Kamanda Dav, papa ya Eliane. Oh, Eliane kaka Bafeno oyo tozo yoka tozo mona yonde papa na ye. Ngande papa na ye. Papa oyo bokola kaye to papa ya boti. Te ngande papa moboti nga mutu na boti Eliane oyo boza ko landa na ba réseaux sociaux baza ko sambisa mwana na ngai nde na boti. En tout cas, na félicitations à nous, la mono aux jeunes. Bon, dans ce sens, tamboloko, aux jeunes, na ka kondimate ke oza tata ya Eliane. Pembeni na yo tomoni mama bonsoir. Alors ba kama makasi, mama pesa biso komo na yo. Nga kombo na mama Rachel. Mama Rachel, yo oza nani na likambo? Nga mama Eliane. Ah, oloba kama makasi, yo mama Eliane. Moi c'est papa. Yonde oza kolia mabele wana ke après 9 mois moto azala yonde ngai mama bele yonde o baloba bon na ngolo na linga les un peu vulgaire mais yonde obimisi Eliane. Ngai papa. Ah, félicitations maman. Merci. Mwana kitoko. Papa oza pembeni. Vous pouvez vous présenter. Ngai papa Trésor Bosonga nazali noko ya Eliane. Noko Eliane. Oui. Donc na papa vous en êtes paternel. Ozali? En français, noko ya kota bo papa. Bango o bazwa kambongo. Voilà. O bazwa kambongo. Comme na tango mona balaka. D'accord. Maman namoni maman moko azali wana, maman Tantina Masi. Bonjour. Bonjour monsieur Molière. Je suis la femme de papa Trésor, qui est aussi celle qui est la plus rapprochée également d'Eliane. Ah, donc vous êtes amis? Nous sommes amis, tantines, tout. Donc, famille et tout. Papa Likamonini, okomi libiso.
tokota na mozindo ya problème te toza ba parents tozo comprendre position na yo makamususu toki kosala ke elobama te oyo esi elobami esi elobami mais eza quand même mpona koapporter quelques éclaircissements likambo nini ememi yo papa Molière soki naleki lelo epa na yo parce que nazanga na mwa problème ya pasi mingi. Je crois que bolandi na ba réseaux sociaux bolandi na ba information mwana nanga aza na problème makasi na pasteur Moïse Mbiye. Mwana nanga akendeki po asambele pa pasteur Moïse Mbiye ekomi lelo ba problème mususu Moïse Mbiye abize na mwana nangai to porter problème wana na justice. Mais tozomona lokola justice eza kotambola penza ndenge toza kozela te. Tomoni lokola bakomi kosala neti koetufe makambu yango tolobi tika tomona papa Molière po ye aza papa aza kotelemela les sans voix ye akoki kolobela biso po makambo eleka na ndenge moko ya bien. Na likambo wana merci papa na likambo wana namonaki mpe nalandaki biso nyonso Kinshasa oyo bato tozolanda likambo oyo na likolo mpenza baza kolanda likambo yango me namoni bokendeki koporte plainte bato mingi babetaki maboko meme ngai awa nabetaki na maboko ya makolo tolobi enfin tokoyeba likambo wana eza ndenge nini ezokende ndenge nini bokeye na justice non d'abord est ce que bokendeki na justice tokendeki na justice na niveau nini tokendeki na palais de justice na parquet de grande instance tosezisaki bakonzi toza mpe na avocat oyo aza kolandela dossier aza na équipe na ye collège ya 6 avocats bango nde baza kolandela maître comme on est maître bon tose réservé kopesa kombo ya maître mais eza déjà na niveau ya tribunal ya grande instance donc kuna nde makambo ezali mais depuis tokosaki makambo tosatandaki ke déjà bapremier eko ekowaki kosalema mais ti lelo tozomona comme si makambo eza étouffé donc eza koprogresse mpenza ndenge tozozela te. mama nazongeli yo oza na bana boni mama aza na bana 5 papa 5 basi boni mibali boni mwasi moko Eliane na 4 garçons. Donc wana mpenza aliaki na yo mwana mwasi kaka moko mama bayelaki yo mbongo babalaka Eliane abala te ole ozoma makambo tozoloba na kati ya Kinshasa makambo eza mingi Eliane ye na Moïse oyo bazobenga ye pasteur bamosusu bakomobenga déjà ex pasteur akomi na ndako na bino ndenge nini akoti na porte nini Moïse akoti na porte moko te mwana akendeki kosambela nde kuna nde bayeba na enda pasteur Moïse akoti na porte ya ndako na nga te ase présenté pa na bino te mwana yo wana akendeki abandaki kosambela epai ya Moïse nage azalaki nage azalaki majeur azalaki mineur oui bien sûr azalaki mineur depuis 17 ans 17 ans et bayebani ndenge nini yakende nde koyemba mama oki osalisa mama tozo comprendre émotion na ye yo moto ozali meilleur ami parmi ba meilleur ami et puis famille ya Eliane akotaki na église ya Moïse Mbiye ndenge nini. Merci pour la parole. En tout cas, ce dont l'enfant m'a dit, que à Kendaki église par intermédiaire, il y a soi-disant Christian Olongo qui l'a invité à l'église de Cité Bethel, qui est chantre de là-bas. Aucune arrière-pensée. L'enfant avait confiance en la personne qui pour elle avait de l'estime. Mais Ike le lengue Kiwana. Bon, abandio yemba, abandio sa nyazaka kosambela, situation Eliane zanini. Elle était partie comme une simple croyante. Elle s'est introduite aussi à l'intérieur. Elle a bandi kolan de la paix affermissement, tiba baptisé et elle est maintenant dans la branche, Azaki na branche à audit, donc la rédaction. Au comme livre, tout ça, Eliane faisait partie.
Elle ne chantait pas, mais elle était du côté audit. Donc la rédaction, genre, si le pasteur a besoin de pouvoir écrire un livre, bah, équipe Néignan surtout, Eliane en faisait partie, elle donnait ses idées, ceux qu'au 5 Samaye, les Bazaki, aux alentours, mais elle ne chantait pas. Eliane a étudié, à quel niveau? Actuellement, elle est en G3, IFASIC. G3? En IFASIC. À l'IFASIC. Oui. En communication, comme dit le papa. Oncle. Bilioza Mansebate, Tutu Mukulu. C'est comme ça qu'on dit. Bosonga. Vous avez colonie, papa? Vous avez colonie. Bosonga, je crois, vous avez une idée à Wapina Kozala. Bosonga. Bolumbu. Eza ba comme on a bino kuna Bolumbu eza comme moko. Il paraît bateau hein. Soko pesi mwana za kitoko. Donc vous êtes de quelle région, papa? Tribalisme était mais pas na koyeba, ba use coutume. Moi je suis de l'Équateur. Na habité ne bon changa ba Kombo. Commune Ndelo na habité. Voilà. Mwana abando bima responsabilité ezalaka ya papa te biso nyonso ba oncle ngaza na mongo na mutetela. Kwa ke toyela kana balokele mutu ya mboloko. Mwana abandi ko fréquenter église. Vous êtes au courant bino moko bokindike kuna bozana religion kaka moko ou bien le roi de mona bana mikolo yo akamati ake na ye na religion na ye ndenge alingi ake komi bwaka na kati. Est-ce que vous étiez au courant que moi nazo ke na église ya pasteur Mbiye? Oui. Abandi okende wana tango tulongwe na commune ya Kinshasa, OK? Comme na limité. Alors, na limité nde église ayi pembeni wana ezalaki cité Bethel. Yo kende kuna? Osambela kuna? Ngana kenda kuna. Yo sambela. Ngana sambela côté vérité ezalaka mingi. Pour ça na moni vérité na ki. Binzambinza. Jusque là je ne suis pas encore baptisé. Hein? Binzambinza te. Pas biso to limba to bandingo so na comme baptisé na ko biso que non na sambela na place Songolo. Mais c'est même qu'on a baptisé d'abord. Et au moment que ba baptisé au wapi l'église. En tout cas ngana baptisé na témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Oui oui. O bato balingaka basa la transfusion à makilate. Bango balingaka te. En tout cas on suit ce qui est dans la Bible. Voilà. Yo so katane nini makila mwana ba ko transfuser été. On suit ce qui est dans la Bible. D'accord. Bon moni tozo ke de façon c'est tout ya batu à l'aise batu ba s'imprégner penza na ambiance nini Eliane akoli mama. Bana Eliane bazawa bipise tozo ke bazana bana mibale na pasteur Mbiye. Bana mibale na bango bazawa. Eliane abota te. Aka ngai. Ngai. Eliane abota te papa. Oh. Eliane a combien d'âge maman actuellement? Asasiko na 20 ans. 20 ans. Oui. Et wana bando bimana papa Mbiye azaki na âge. Na connaissance na yo quoi que tu retournes peut-être la tante azaki na âge. Bon. D'accord répondre la question. Oui, il y a pas de problème. Ah wa toza lo na tribunal te tozo solo là batu ba makamoni ne sa oui. Alors donc lo na yo à l'aise. Pona ko bima na pasteur Moïse Mbiye. En tout cas, yé moko ndebi date ni babandaki. Mais biso ko bima na bango ne basai makona to yebi biso to yebi ke mona kendaka église. Est-ce que Mbiye asia comme pas na bino? To mona to ko mona mko moko te. Masanga ko ya ko futa. Ata nini tonga to mona te. Voilà. Et ata lisolo ki bazalaka moi c'est en bali en tout cas to yo kapete. Surpris, il y a situation. OK? Nde to moni to découvrir bloko mususu na o ezali na sima wana ke biso to yebi mona kenda église. Du coup, kenda église mais comme na makambo mususu derrière. OK, voilà. Nde loko to ye penza na yango mingi yango wana. Toko bandela ngo, hein? Bato baza kotia bakalo wana, toko dénoncer bango. Kalo wana to longola ngo pana tozana besoin ya koyeba vérité, hein? Eza ndenge nini surtout na période oyo tozali ko lutter na violence faite non seulement à la femme, à l'enfant, puisque na l'ère wana azaki mineur, azana na protection. Il y a l'État tota ndenge nini tokozala na sima l'État, pa likamandinga wana ekomi lokola lise qui à tout moment
bokamataka bana ya bato bokamata bobanda kobebisaka bango. Papa, plainte na yo ebandi ndenge nini, motema na yo ebebi à partir de quel moment? motema na nga soki ebebi eza po pasteur asali eloko moko esalemaka te. Mwana na nga soki nakoki kozongela mpe nsima moke, mwana na nga aza catholique, azalaki baptisé catholique, azalaki lectrice na cathédrale Notre-Dame, Asala communion? asala communion nyonso. Ntango todéménage toke na Limete sur invitation ya moninga na ye nde aye kokwea na makambo ya église de réveil ya soi-disant pasteur, aye kobebisa avenir ya mwana na biso. Soki toye lelo awa parce que ba image pasteur abalance na nini na réseaux sociaux oyo ezalaki kaka ye moko moto azalaki nango, aye kobalance agache avenir ya mwana na biso. Mwana na biso aza nanu étudiante, azalaki na baaktivité na ye oyo abanaki kosala, mais sikoyo na makambo nyonso ndenge eza koleka na kotia bolumbu ya mwana na réseaux sociaux epesi biso pasi mingi. Nyonso wana ekomi parce que bayaki konégocie bango babi bayebi makambo te, baye koboma moto toboyi ya kobalance makambo nyonso wana. Moye tokota na mozindo eza te, mais pasteur asali eloko moko esalemaka te. Oki kondima te ke mutu baza kobenga pasteur oyo akoki kobatela milimo ya bato asala babétise ntina ndenge wana. Yango toza kosenga toye penza epa papa Molière obeta sete makasi justice esalema, vérité ekobima libanda. Soki justice esali makambo nango, vérité ekobima libanda. Papa ya mwana pasi na motema. Papa ya mwana okamata okodisa mwana tina aja ndenge wana, asali ye nini? Pasteur Mbiye asali mwana na yo nini? Na oyo yebi ande oyo ya bafoto wana nana aza kotambusa yango, me likambo nini mpenza boza koreproche Pasteur Mbiye oyo asali pa mwana na yo? Parce que namoni oyo oza kose contenir, mais bato il faut bayeba. Ça ne sert à rien à oloba ndambo, alors il ne fallait pas venir ici. Ce qu'on a besoin que tout ça lisayo lobango, parce que mutu moko pe akosala eloko azate na likambo yo ke robanga okota boloko ou bien nini eloko moko ezate panza ngo so za likambo koloba lobango une bonne fois pour toutes, bato bazaye bele bazolanda biso yo lobango. Pasteur Mbiye a abusé sexuellement na mwana na ngai avant même mwana na ngai kokisa 18 ans. Pasteur Mbiye abimaki déjà na mwana na ngai wana tobengi yango déjà eza viol. Oya, à vous, continuez. À part wana a provoqué avortement sous effet ya ba drogue. Wana nde esali biso pasi, et puis aye susu ko publier bolumbu ya mwana na nini na réseaux sociaux. Mama, likambo na ezosala ndenge nini na motema? Kambo ezosalanga pasi, nazokokata koloba te. Nazokokata koloba te nde naza awa. Esalanga pasi makasi. L'oncle? Oui, likambo ekosepelisa papa moko te, wabengami papa. Tant nazoloba papa, ezali sens ya papa waza responsable. Parce qu'il y a aussi de ces papas qui sont responsables, irresponsables. Voilà. Donc, église ezali esika oyo nakozwa yango na deuxième position après ba institution scolaire yango pesa na place oyo totindaka bana biso mpona bazwa ba éducation spirituelle ndenge ni bakotambolaka. Mais soki église ekomi place oyo bana babebisela biso bana wana toyebi te so tokima lisusu wapi. Soki mobateli mpa te aza na bapratique oyo aza nango lelo, toyebi te soki tokende lisusu baplace wana oyo babengi so des églises ya Nzambe. Nzambe mpe baza ebele, Nzambe oyo tozolobela ali Nzambe akili na se pe likolo tobengi Jéhovah, ye nayebi te abengaka kombo nani. Ok, en tout cas ça nous fait très mal. Histoire ba détail ezali à la télévision, ba détail non seulement à détail,
na ba biloko miso za ko accompagner ba biloko zo ba elo ezali. OK, na ba jours à venir soki ba tambolisi makambo malamu te ndenge déjà ba bandi toko zana na obligation ya koloba non sauf rien. Voilà. Mais babande obima maman ça fait à peu près 2 ans que bazo obima bon que le baté que bino boza ba innocent bo éviter que pasteur Mbiye abima kana mwana na bino dikamwana pe photo lo bango tout un peu à gauche pe tout un peu à droite. Hein, au que le baté que bo éviter que pasteur Mbiye moi na sali ba clip vidéo baza komona ye aza koyemba bon d'autres disent c'est 2 ans ça 3 ans mais bozo oyeba quand même que moi na aza kobima na pasteur Tantina Mwasi à vous. Actuellement, étant une femme, étant une amie de la petite que vous aimez, oui, de mon côté, moi je savais, parce que non, il y avait des échos qui circulaient. Des échos qui étaient improuvés. De la même façon dont elle est sortie dans le clip, nous étions en train seulement de ressentir des échos, mais nous n'avons pas eu la confirmation. Jusqu'au point où j'ai demandé à l'enfant, est-ce que la relation, avant que tout cela arrive, hein, est-ce que la relation que tu as avec Moïse Mbiye est vraie? En tout cas, c'est après que l'enfant m'a dit qu'elle avait des retenues dues aux menaces que le pasteur lui faisait. Donc, elle niait en bloc. Elle niait carrément. Mais entre-temps, ils avaient des relations. Oui, ils en avaient. Jusqu'à la mettre enceinte. Maman, enceinte tango dani kofi ayebaki ba sente verbe ko sente eza na balabala te moi nazo ka lire nini ba sente nini comment est-ce que beaucoup miti na niveau ya avortement oyo eloko ezali penza ekobo eza infraction monsieur Maurice Mbiye akanisa te ke bako tikango lokola ezali na kati ya plainte bako landela bino nde il faudra que boya na ba plainte boya na plainte na ba preuve oyo que effectivement elle a été violée avant l'âge de 18 ans. Mais, puisque bon, on peut croire aussi que, na Kinshasa actuellement, la famille mingi, baza kotindika bana na bango, na kati ya ba mibali, d'autant plus que papa wana aza na mbongo, aza na succès. Maman. Papa, allez-y. Papa Molière, na mituna nyoso oya oza koloba wana, biso pe toza kokamwa. D'abord, moi, na ake po alanda mate ya Nzambe. Pasteur atiki ko sala musala oye asalaka akomi ko bebisa bana ya bato. Ezaka ka mwana nga te, bato mingi baza na sima makambo wana me baza na courage ya koloba te. Mwana nde azwi makasi ya koloba ya mwana ozomona mai ezoningana. Makambo mingi eza na se. Sikoyo ko bimisi ko makambo ya zemi. Ezate ke biso nde tokoyeba comment pasteur aki koma tina po wana il faut nde kotuna pasteur po ye aza mobateli bapate biso tokoki koyeba te il faut ntango ya koloba nde abimisi makambo alobi ke ezalaki boye neti biso topesi makambo na justice bajuge kaka balandela me tosengi na bakonzi ya mboka ke justice esalema po mwana na biso akoki jamais kokosa makambo ndenge bato baza kokanisa ke akosi soki nini biso toza babola te o ndambo Nzambe apesi biso toza ko biso tokoki kolinga te likambo emata likolo. OK, soki tokoki ko bongisa na ndenge famille africaine nyonso ezalaka na makambo so tokoki kobongisa yango en famille comme l'Afrique a toujours été fonctionné ndenge alobaki. OK, juste lobi bon boyeli biso solution nini par rapport à likambo oyo ekweli biso lelo parce que biso tolingaki tomona na Moïse ye moko quand atindi yo oyeli biso nini alobi bon biso eloko ya liboso mwana abima pona sécurité na ye propre abima nano abima na kati ya ndako wala bayaki ou byaki na mboka abima libanda ya mboka nano. OK, et puis asala vidéo moko alobaki te makambo oyo nyonso bato bakoloba eza lokuta. C'est là nde tomoni tata makambo mwana zoloba yo ngito bango eza lokuta. Eliana si abima na mboka asaka kini poto abima te Eliana zali te est-ce que si abima oui ko voyager oui ko voyager na biso ba mboka ngo nyonso pe ezaka mboka nyonso kwa Congo uteleki yango koleka
En dehors à Congo, pays Abimaka. Oui, Assez Abima. Abima déjà, Ouais. Mbala. Oui. Euh, Nambon Wanani. Azali, moi, na bandaki d'abord, ngai mo dans la société, ok? Abandaki pour ça la peine ne pas nangai. Mbongo na nako pesa payer. D'abord, tout ça qui bonde koto tchena no pandi. Awana aux mbongo na ye. Et après, Azaki na eloko. Bon, ya Moïse Mbi était mboyo. Bon, ya Moïse Mbi na Tant na zolo bato ba ebinga ba ebi musana salaka. Nga na ebi ko za journaliste, na ebi ke okoye ba peka parce que musa do salaka. Asalaki azaki pa pepa na ngai et pas oncle na ko sala comme toute autre personne ko channel ba famille te. Ko futa na yebo eti mona sa a économiser. Asali pour ayer entreprise. OK? Entre guillemets ali agent women agency. OK. Dali il y a ba mannequin, il y a oui, donc il y a ba hôtesse oyo ba activité nyoso hôtesse ko sala Kitoko. et asala ki pe yango to jouer pe l'influence na biso to tete na ba contact o esengeli pona soki ba activité songolo pa kalaye to sala ka misala wana c'est là et permettre qu'il y a voyagé na ba paye na bipai. Kitoko. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une maturité sans compter qu'il y a Yekoli mais papa Dikambo, il y a moi, j'ai déjà une activité et il y a proposé $10 000. Na $10 000, wana bon. Puis ma kamisi ça la maki. On dit maki to boyaki. So boyaki pona nini on dit maki pona nini. OK. Koboya ezalaki ya koboya mbongo kakate. Papa wana azuite boule ye Moïse azuite boule fils a contacté moko a contacté na bino. Tamsu bino koboyaki. Koboy si toza na makambo on to na justice. Ba évidence ezali oyo tolobaki ye moko ya nano avant que makambo mamakasi parce que il y a déjà du bruit dans les réseaux sociaux. OK? Il faut to luka ndenge nini ya kobongisa yango. Awa d'abord na ye moko la personne. Ya zo ya kakate. Tant atindi moto wana. Ya fier azat vedette to ya de. Bon voilà, mo lo wana ba ngona vedette. Ngana tuni nani moto batinda ki wana ye vedette. Comment les nani oyo papa oyo? Martin Kabouika. Martin Kabouika. Oui. Batinda ki ye adina tuni ya da star star ya Jésus. Star ya ye nani na ebite po ngana ebi pasteur bazalaka nde na écoute ya bandimi. Mondimi ana likina kambo songolo aye so esengi ya sa musolo boyo sengeli ko sala a consulter nzambe oyo akila mokili na se nde toluki ba solution ndenge tobengi yo nde toyepa na yo tozali en face na yo mbala moko soki ngala kobenga star yonde star te mais soki mosali ya nzambe akomi star na yebi te soki aza élevé dans quel verset je ne sais pas boboyi mbongo wana ayaki na mbongo tobise te mbongo nano te bomoto ya mwana na biso ekufi soki ye epi kaka ye nde akodementir soit akoloba likambo elekanaki na ye na mwana na biso mpona alave mwana na biso na makambo nyonso bato bakoloba soki ya solo selon ye soki ya lokuta selon ye ayebisa biso yango en famille niet alobaki moyen ya te azana kote na ye opeza na kote na bango mpona vague eleka nde atindaki mbongo wana alobi bozwa kasi mbongo oyo epi tozwa engagement ya kobimisa mwana topesa passeport baokiliko nga alobi te wana ekosimba te. Maman, j'ai vu que tu voulais parler, parce que c'était important quand même. Il y a une femme, aux gens, pembin, la carte de famille. Dans ma camarade, il y a beaucoup de bâtis quand même. Les lots sont totalement malam. Il y a qui ici et pas souki. Bango baye pendant il y a négociation. Moi, na isu soza isu na 18 ans a dépassé 18 ans. Problème est que Tokyo Balisusu, il y a viol les alliés puisque ça déjà près de 2 ans. Dans la relation, ceux qui s'est trompé au recadré. Donc c'est un peu plus de 2 ans. C'est beaucoup plus, un peu plus de 2 ans. Que Baza ensemble. Que Baza ensemble, en tout cas. Mais que Bazala qui ensemble. Bazala qui ensemble. Oui. Mais là, on a une épinglée sur ce que mon mari a dit. Baye, qu'on négocie avec leur argent. Mais ils ont martelé que il faut que l'enfant
puisse démentir la vidéo afin que, parce que ça aura des répercussions, si l'enfant ne démentit pas, ça aura des répercussions sur le cadre pastoral, économique et réputationnel de la personne. La personne de Moïse Pasteur Mbi. Biso bache biso wapi? Bache biso wapi? Donc, à 10 000 dollars. Ah, papa. Papa, 10 000 dollars, il y a un bon 10 000 dollars, mais ça peut un bon. Et là, peut-être un bon. Mais tu peux accepter en haut pour une bêtise à boire. Parce que comment se fait-il? Bino bowe n'a un intérêt à bino. Donc, du cadre, tout qui est une explicitation, il dit que non, il faut que l'enfant démentisse parce que non sera l'impact dans son église. Économique, na kembalama on a mabonza, on a na bon côté, ou bien ba fidèle église, ba kolongwa na église na bango, ou bien comment? Réputation, biso to tinda ki na mwana, biso te. Yene mtaye ko linga Eliane. Ou bien, na yebite 10 000 dollars wana lokola mama sambela kuna akangiseli mama Rachel mbonga ba dim na bo front na yebite non mama Rachel zwa mbonga fin du mois ya mabonza o ba ocha zwa na yebite. Ce qui pèse yango. Parce que non biso to tolérer yango te. La vérité doit être dite tout haut. Non au trafic d'influence. Tu nous menaces. Oso menacer moana. Oso parvenir que c'est ceux qui a lobby tu as des relations à la nerf. La nerf yango yonem to simbi fungo la nerf. Ou bien yonem to ça le plus gradé dans la RDC ici si tu fais des bêtises on n'a pas le droit de pouvoir dire. Ah le bien dans la famille présidentielle. Et comme il aura dans la famille présidentielle baza baluba donc appui à baluba non vous allez pas là-bas. Non. En tout cas, il comme baluba excusez, pas Molière. Papa mon gars lingi ko tamangambo na mingi te. Ngai musana sala kana mbara bato nyonso. Tendance confondue. C'est-à-dire congolais nyonso asaka musala sala. Mais seulement na ba famille nyonso ba éducation est différente. Oyo soit disons pasteur à Sali et l'éducation oyo ya recevoir qui. OK? Donc ça ne concerne que lui. Aucune tribu. Tous en a besoin ya ba tributaire parce que ils sont soit ba congolais. Tant na kendaka na justice kuna mona rapena ba tete là. Aza mingi ba sali ma bébélé oui. Tout mo ba ben réseau qui papa nembalemba wana zaka. Makasi. Voilà. Donc voilà, moi l'onglet qu'on a symbole moqué. Ce que mon tourne monsieur est malade, mon président pendant la poste na bimisa. Maman na tuna maman. Natanga ki mabe tamso maneto yo esimba kite natanga ki mabe ngana ndingi natanga ki pe na yoka ki balobi bazana bana ou bien babota. Babala pardon, bazana mwana ou bana, on parlait de deux. Je suis dans le secteur mondain. Est-ce qu'il y a à Bota? Il y a na Bota te papa. Il y a na Bota te. Azape na mwana te. Nanzoto wana zanango kito wana ka sans tâche à Bota na été. A Bota te papa nanga ngam na zana mwana nga. A Bota te abala pete. Na wani baba Katarina. Ah, il faut tout na puisque na né to tanga tamso tangi mabe. Omoni awa bande ona biso ya bafuna bandeko balanda papa Molière bazana besoin bayiba mingi bayiba ngo kaka likolo chanteur moko abinaka ake uza mwana 16 ans abotisie mwana boye sa sikoyo makamba ko babeta ki papa mama babeta ki Eliane ya solo na mbiye tete makamba ko beta en tout cas na okonga sikoyo ko beta rebeti ete ba photo eza ko lakisa mugongo nyonso rouge tete wana Eliane na ebite pour ngai en tout cas na zone intéressé kaka na ebite na intéressé kaka likama mwana biso alors yakobeta te o biso tozana ngo ya likambo keno to ko découvrir après que mwana za na moto moko boy mais moto wana makambo ekomeli mwana parce que mwana kibo mwasi na loba pe kaka te mwana ba bloko na bango na benga ngoni ni bo benga ngoni ba règle et commis na moi moko mi balé 2 fois 3 fois et moi a perturbé moralement mais quand même oui tout ça liango et seulement il faut résultat wana na réponse wana et ko balanga kuna alors moi na mona ki bo so ta la kufi ba ba na kufeli nini po tout ça nini na soit disant mobali na yi po ye alongoli e Jamie
sans sa consentement, voilà, on peut dire. Maintenant, comme il y a un compliqué dans la santé, moi, on a bien fini, tête, oh, comme il m'a dit, le bagarre n'a pas parent, bon, attends, il m'a dit, comme il m'a dit, il tout happy. Et c'est à partir de là qu'on a découvert, évidence, moi, na bomba yango et puis ça commence déjà à compliquer parce que Azaki menacé na ba niveau 0. Est-ce que vous êtes menacé actuellement? Oh oui. Papa. Oui. Êtes-vous menacé? Nous sommes menacés parce que déjà le message de kidnapping banini na réseaux sociaux ceux qui toujours continuer ko s'entêter ko sala makelele na mikoleko ya makambo comme la biso moko to vivre. Donc nous sommes un peu menacés donc yango to yé vraiment ko beta c'était justice c'est ça les et puis tous à la sécuriser. Maman, est-ce que vous sentez dans l'insécurité? Oui, tous à dans l'insécurité makasi parce que moi na azobimate, moi na zokende classe te, musala ya moi na zokende te, azaka na kachanda. Papa, yo benamoni otikala kasi matin. Insécurité eza makasi. Pona ata koya boy. Ngai ne muna okumba te, ngai ne chauffeur. Na kotala biloko nyonso omona ozola ata mutu kamwe bandanuka depuis bombolongo ya ndako ti nde tozwi bango stratégie tokotaka place oyo bango bakokota te par exemple postement à la police tosema manœuvre moko wana bango batelemi tokosaka sans effet papa eloko moko oleka te eloko ya te eloko moko eza te eloko moko bakosala eza te tanti na mwasi yo oza oza contre viol et violence plutôt, et le viol aussi, au fait à la femme. En tant que jeune fille, en tant que parent, il y a Eliane, un mot, peut-être au bandit chuté, avant qu'on a posé question à ceux qui payent à papa. Un mot, sécurité, problème Eliane, Bapé Sibilombongo, bon, tant que c'est coquité, vous en avez besoin que pas sommes la bino lopango. En tout cas, biso to sengi bango et l'autre côté. Eux-mêmes, ils viennent chercher à négocier. Ils commencent à même faire passer le... Peut-être ceux qui nous avons les audios. Parce que non, comme masco le lingue, genre que bisoto to kende la ki bango bisone to ko bonde la bango. Ils ont même employé un mot genre bisoto ça il a un chantage. Chantage à nous. Pourquoi vous étiez venus nous chercher? Entre binomo et binoti. Pour nani boyo lukabiso. Vous proposez 10 $000. Vous signez moi na appel nos passeports. Rêve ata mokeza ki te wana ba proposer binom bongo wana. Papa wana ya ki est-ce que papa bona ki est? Tokotuna ngo tokozala pembeni na bino. Il y a toutes les plaques d'immatriculation. Ceux qui ont canissé que nous étions vraiment errants. On a eu nos évidences parce que Toboy kozala rouler. Il part chanter de part et d'autre que bisoto ça les chantage. Chantage à Nîmes. Ceux qui ont besoin de chantage en haut, tout le monde qui est en haut, na justice. Le fait que tu aies la justice parce que notre moni makamo est comme le cas. Et comme OK, milinga. Tant que puisque azolinga kopesa $15 au bino bozo 5. Rien. Tu connais c'est mon place na papa. Oui, tu as possibilité. Na bana ko loba pona mbongo Pona mbongo te. Pona mbongo te. Pona mbongo te. 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, les alimbongo et belé. Mais eux, ils sont bon moto à moi, na biso te, ni bon moto à famille na biso. Yangote. Yangote. Ba bloc aux belé. Ba comme tous ensemble, ba bloc aux belé ko to bango na jours à venir, ezali. So ba lukonga pa nanga, eza partout. Na kote ko pendam. Papa, tozoka ta émission. Na ndenge ya bomoto, Eliane a akokisi plus de 18 ans. Makambo ya zemi ezala difficile puisque bambula pe esi eleki. À moins que la période wana akamata ki ba précaution na ye, tant bien plus na crime prescription ezalaka te, so que les prouver vraiment que alongola ki zemi ba poursuivre pasteur. Mais il faut avoir encore beaucoup de preuves. Il y a qui ici et pas souki. So na yebisio bon ngai papa Molière na likambo wana to trouver solution to calmer to trouver solution à l'amiable na tuna yo olingi sasko yo nini oyebi justice na biso ndenge ezalaka
oyebi justice na biso ndenge nini eza kolekisa bino lere oyebi justice na biso soki oza na mbongo te oyo wana aza na mbongo akobinisa bino chachacha au cas où batuni bino balobi to tenter trouver solution à l'amiable puisque mwana asi akomi mokolo quoique si les faits sont là qui a violé qui est na l'âge il y a moins de 18 ans wana etalaka age te etalaka mbongo te etalaka arrangement à l'amiable te. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un moyen de trouver une solution à l'amiable? En tout cas, pour une solution à l'amiable, il faut nous, soi-disant pasteur Moïse Mbiye, à reconnaître nous faute naye. Faute nini? Faute abus sexuel na mbeba nyoso ya sali na nzoto ya mwana biso, à reconnaître faute naye, à réparer yango. Na ndenge nini? Akiosala nini? Ako réparer yango na ndenge ya justice. Ako réparer yango na ndenge ya justice parce que eza na moyen ya ko réparer ko laver mwana na biso po mwana na biso ayeba ko bandela vie ndenge mususu. Parce que pour le moment à salir mwana na biso a bebiseli à venir. Mwana na biso azana nous 20 ans. Azana nous jeune, très jeune à venir eza liboso na ye mais a bebiseli mwana na biso à venir. Biso toye awa te po ya kosenga mbongo be nini. Mais réparation wana ekosalema kaka na mbongo. Réparation il faut ye ami bim aza mobate dipate te. So to bimisi ye aye pa na bino okosenga nini? Asenga pardon. Okay. Asengi pardon tene liboso ba konzi ba juge na ba fidèle na famille na ndenge famille. Na ndenge ya famille il faut a lobake andimi eloko wana pe asengi bolimbisi. OK. À partir du moment où ya kondima nde tokoki ko négocier. Ko négocier ekotika nini? Libala te. Papa wana si abala. To na yipti soka si abala za na basi ngana kolinga te mwana ngazonga lisusu na milliers ya makambo oyo ezobima na compte ya papa wana ya soya lokuta mais réparation esengi nini papa oncle ouais pona ndenge papa lobaki no ne papa mutuna ke soki na famille asengi biso bolimbisi nde tosala nini bolimbisi oyo tozango besoin bolimbisi yango koleka yango na nzela oyo utiliser pona abebisa biso mwana na biso kaka na nzela asalaki wana nde nzela kosenga biso bolimbisi après est-ce qu'on a famille papa kabwika wana bozana preuve que si akoma ipana bino oui non sezali bozali hein kitoko kitoko abana koma ipa ya mama tantina mwasi avu makamango kaka okende kaka ndenge wana bino bandi okima mwana soki mama soki fwani mama soki babengi bino mpona boyokana okoboya ndenge abandaki bien nous sommes des banques to négociera to kena d'abord bamindele ku baloba le linge ça se lave en famille iso to linga to mémoire na justice to boye ki ko mémoire na justice boke na justice pani parce que non il nous obligeait à faire une vidéo en démentissant tout ce qu'il a dit. Et plus pire encore, il dit que non, si c'est possible, il en a payé sa passeport, on est à 2 semaines, soit à Dubaï, soit en Afrique du Sud, le temps que va vaguer les cas. Mais hormis ça, nous sommes des intellectuels. Nous avons étudié. Pourquoi démentir ce qui est vrai? Pour que non, et balouki la bisson? Pour que comme une diffamation? Non, on ne peut pas accepter cela. Nous sommes en train de lutter contre les faux pasteurs. Nous avons besoin de gagner des âmes, de sauver des âmes plutôt. Des personnes, basio, bazaba fanatisme à pasteur. Botianan qui fanatisme à part. Surtout ba chantre, surtout ba maman chantre, oh ba cheka bango nanu, il faut pas checker bango. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Ba mama wana bazolanda papa molie ba mama wana ba memi bino na likambo wana zala kama na cellulaire na ye filmer mobimba ya sango filmer mobimba ya pasteur to na besoin biloko ndingo wana to bana ko bimisa kango kamata beta ngo na pembeni na filmer ye sex tape ebima ba mona ndenge nini akanga ke longi wana sala ka bana bato asala ka bango mabe mama papa mama likambo mwana no pesika ndingo wana usika na justice
likama mwana na ngai nakomi sango na justice po justice esala po justice ekende mpenza normal nde likambo ezali. Pasteur Moïse abebisi mwana na ngai, mwana ti lelo alelaka libumu pasi, azolela libumu pasi, libumu libumu donc mon pasi yango azolela ndenge nini bavante na se ya libumu pasteur naza kobebisa pasi basalisi avortement sans consentement na ye sous l'effet de la drogue et pas madame Mireille Mokeni. Ah bon, avant d'arriver maman wana lobango maman adresse wana mutaye bien ce n'est que Eliane parce que yene mutaye bisika ba OK kuna elle est quoi? Elle est le bras droit de Moïse Mbi. Comment est nani? Mireille Mokeni. En tout cas ce que ozo kangaye moi on a déjà à lobby déjà nyonso même les messages ozo komele ya kangamna eza madame tindika maman pese un message hein. Nane pas oyebisa que ce que vous lui avez fait faire vous le payerez. Tu n'avais pas répondu pourquoi? Vous répondez à un message n'est pas. De peur que non à enregistrer. Le fait d'abord de ne pas répondre, qui dit mot consent? Le col au lobby l'autre, tu sais ce que tu as fait. Mais ça ne restera pas impuni. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à cet enfant. Vous allez payer. Moi, on a commis qu'on réglait 3 fois le mois. Et tu pars trop loin, tu lui dis que non, tais-toi. Ne parle pas, tu penses que tu es la seule personne à être influente. Vous êtes en train de vous servir de votre notoriété sur des personnes qui n'ont pas de défense. Vous pensez que Nini, Ron a binondé le droit au sale à tout. Vous êtes permis de tout, vous ne savez pas. La loi dit nul n'est censé négliger la loi. En tout cas, toki na justice pour na. Ce bino bo mesani sa ba ko kanisa ba minoko. Ko yebi sa ba tais-toi. En tout cas biso to se terté. Ce Seigneur bo ma biso pour la vérité. Nous allons accepter à ce que la vérité triomphe, mais que les faux pasteurs puissent finir. Tantina Masi, Maman Eliane, Iloba Suka. Pasteur Moïse Mbi, nga mama ya mwana, mama Eliane, na ebisi oboyi. O nyuso sali na nzoto ya mwana na ngai. O nyuso sali na nzoto ya mwana na ngai. Ngapo na mwana na nga Pasteur Moïse Mbi, okoboma ngai. Nga na kena wana justice. Soki justice ba étouffer makambo na nga, po yo za na mbongo. Nga na otoko kutana na tribunal. Nga na yo Pasteur Moïse Mbi. Ngai mama Eliane nde na zolo. Nga na yo na tribunal toko samba. Neti ozo mona homme fort, oza na mbongo, oza na nyonso, ozo somba batu, me nga na yo na tribunal toko kutana. Po eta otie mwana na nga, eta oyo otie mwana na ngai Pasteur Moïse Mbi. Toko kutana na tribunal. Papa Eliane. Eloko naza kosenga na bakonzi. Nakanisi bolandi makambo tolobi. Toboyi trafic d'influence. Pasteur Moïse aza au-dessus de la loi te. Pasteur Moïse aza kobebisa bana ya batu. Nalingi justice esalema. Justice esalema. Banduku yangu baswahili buku nanifata. Kama leo napita ku mikro mambo inanipitia. Inanipitia kabisa, sitapata kuitikia mtoto wangu anaenda mambo asali ikue ke pastor anaenda kutoka na yeye anaenda kunini kufanya babitu yote. Kama mtoto akatafuta kusema anamugronde na monesa ba brutalite maneno yote ya ngufu mambo mtoto aogope. Leo il faut tumalize maneno ba faux pasteur. Pasteur Moïse Mbi auko au-dessus de la loi. Bakubwa ya mungini buku nanifata. Bufaise de sorte que pasteur Moïse a payé ba maneno ni anafanya. Kama bukatuacha Pasteur Moïse ata continuer na groupe yake kusalir sale nini jina ya ba pasteur. C'est un faux pasteur niko nasema buku nanifata. Tena naomba butulete nguvu tufike mwisho kui maneno hii. Yao ndio napita hapa ambe kusema batu bote banifate maneno mtoto anasema hakuna kitu moja ya bongo kati yote iko tu verite. Pasteur iko natuma batu baki kutufiltre, baki kutukorrompre, atupende, tunapenda justice, ba lave mtoto yetu. Njia yenyewe yalipita mambo ya kusalir mtoto yetu kutia
buchi ya mtoto wetu ku réseaux sociaux afanye namuna moya ya démentir que mtoto wetu akusema bongo a reconnaître yao. Si tuko ba catholique, mtoto wangu alikuwa baptisé catholique. Ba catholique kama tunaanja messe on dit toujours je reconnais, je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais que je suis pécheur. Il y a pas pasteur vile bakui vile na moi nguvu courage ya kusema que biko ba pécheur vile bao vile ba lete moi exemple ya kuyo pour reconnaître faute. Merci papa. Merci beaucoup. Namoni maman za très émotionnée. Maman namoni osalinga signe. Que la justice soit faite. Merci beaucoup papa Osobo. Maman Denise Nyakero. Maman Janine Mabunda. Que toutes les mères du Congo puissent se lever. Que tous les parents, étant pères également, mettez-vous à la place. Si c'était votre fille, qu'allez-vous faire? Bokamite Mati. S'il s'agit à sensibiliser, s'il s'agit même que pour soutenir biso na ba moyen surtout au bomoni que non et kozala bon pour na soutenir biso. Pour soutenir biso. Abat la violence, abat le trafic d'influence, abat toute manipulation, séquestration, menace. Non. Nous voulons que non, le Congo puisse être un Congo uni. Tous à la paix, n'a pas problème par-ci par-là. Nous tous sommes des Congolais. En tout cas, nous tous nous sommes Congolais. Côté la tête parce que nous avons Moulouba qui non au côté là. Côté la tête parce que non non non. Biso tout, tous sommes Congolais. S'il s'agit de pouvoir dénoncer le mal, dénoncez-le. D'accord, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ba émission ngai na lingaka yango yo eza ba émission yako dénoncer puisque yango nde ko sala que bato mususu baza na bobangi ya l'état. Le plus grand compliment basala ngai na mokonzi moko amelaki masanga aoki posa ya ko irine wana ke contre nzete kaka lingo banda ko irine boyabi tam susu kamera ya papa Molière ezali wana nakoya kosamba nakoya pe kosambwa likambo ezoleka na ba pasteur ya sonyi mingi ba pasteur ba sexte pezoleka moyen te milliers ya bato bayembaka biloko ya salité quand il s'agit ya osali yango epa moninga na yo pasi eza te ebi yo mobali bayebisi yo balobi omoi na kati ya ndako wana mwana yo ya mobali aza kobebisa mwana mwasi okobetaka bakobi wana aza lokolanga wana azalaki jeune mokolo oyo bakoyebisa oyo eza nde mwana oyo ya mwasi oyo baza kosakana naye ndenge wana bokoyeba mpasi nini esalaka. Pasteur Mbie bamususu bayebisi nga ke oza deja na Canada, bamususu balobi ozali awa eloko tozokamwa justice yango soki na pale ya justice bokendangi na esika nini koporte plainte boza na palais de justice, je ne sais pas na côté ni mais likambo wana essaye kei depuis longtemps tozoyoka kutu te ke baconvoke papa wana oyo azalaka na mbongo mingi oyo akoya kosalir bino bato ya justice bokeba bobombaka milinga na kati ya ndako te likambo wana ezobima te mpona nini eza eloko moko eza pénal eza eloko moko ebandaki na kati ya plainte basali violence non seulement na mwana mwasi mais en plus de ça na lere oyo azalaki mineur aza kocontinue kaka mais côté ya palais de la justice je vais me renseigner eza côté nini tokotanga monsieur le procureur général likambo ezodire ndenge nini likambo oyo ata ndenge nini tokozala wana dans le bien dans le mal pour le pasteur Mbie soki ya solo asalaki ou bien soki ya solo asalaki te mais ba preuve mingi ebandi obima contre une seule personne et elle ne peut pas s'échapper na ndenge wana. Elle doit passer à la caisse et payer sa facture. To bon ba musicien banini bato ba bebisaka bana bato mwana moninga elengi puisque ba yebike ba kosala ye eloko moko te papa soko zaki na mayele pasteur Mbie et je pense que aux mayele puisque bon na yebi 2 ou 3 chansons au yayo kamata
ce que ça pendant mobali mais qu'on calmer les Cambo, je pense qu'il y a encore moyen. Mais ce que ça va s'entêter, justice au rattraper yo, attention rattraper yo les lotés, justice wana et rattraper au lobby et justice pe ensemble et sali. Maman ngol banini. Nangi na loba na beta c'était surtout pour la sécurité na biso. Po bazo tindela biso batukuna na butu na butu na butu na butu. Donc toza wana toza na insécurité. Insécurité totale. Après mission peut tozalanga ga l'insécurité. Yango tozo singa. Maman kobanga eloko moko te na okota en contact na bakonzi si to faut kamata to tira bino élément na ba période oyo so sentir que insécurité za makasi na ozanga te ko contacter commandant ville Kinshasa to ko senga papier ya bino élément surtout na butu to taila likambo yango mais na kanisi ke ba kozala na kizoba wana te so ba salinde yango nde ba makisi susu makambo ba bomba kamilinga na kati anda côté ko yebana e bato wana ba kozala nini ba kozala filmer bino bana basi o bolinga ba chanteur o bolinga ba pasteur kobi mazoba te kamata zala kama na pareil na yo enregistrer mongongo na e ba vitrier moko balinga ko enregistrer mongongo papa enregistrer ba image na ye asambwa osaka na bana baninga eleki biso tozala bana basi tozala bakoko likambo wana on dirait na Kinshasa ata osali yango ekoleka na passé simple. Nous allons soutenir Eliane jusqu'à preuve du contraire. Toko soutenir ye na tribunal tokozala wana so bazangi avocat tokolukela bango avocat puisque na me conscience toyebi ke makambo na ba jeu wana eza mingi na kati ya ba milliers hein. Il y a soi-disant pasteur bakomi belé blablabla ba chakarakara on a l'autre tokolandela bino tokotika likambo wana te. Chers téléspectateurs, affaire à suivre et à vous.